Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline kosala video opona ko expliquer bino makambo o ba ange o ba expliquer ki nga ba ange oyo bazalaka na mbetu ya libala. Ba ange bazala na mbetu ya libala yona ko expliquer yango po batu ndenge botuni ngai yango WhatsApp na nge tondi vraiment Saint-Esprit aza malamu. Saint-Esprit aza malamu makasi po yango na ba vie na biso eza biso moto tambisa ba vie na biso te. Là ozo tambola na ozo bondela. En tout cas Saint-Esprit muta tambisa vie na ozo mona. Donc na to bondela nanu po na loba ona ko koloba. To bondeli Nzambe papa biso na lola mozaisel kolo pe na se kolo Yesu Masiya to pambolio to pesio merci pour la nyonso merci pour la makaso yo pesinga pe courage ya kofanda devant caméra ko pesa message oyo yo o révélation oyo o révéla kanga Seigneur kolo na pambolio Seigneur po toza malamu papa mona ngai za na nga Saint-Esprit yonde loba kati na nga yonde loba po ete bana na ba comprendre ni olobi na bango kolo tikete message nga na zo pesa na temps o l'air ba couple o bazo yo ka ba couple ezoke na ba divorce kolo et restaurer ba couple Seigneur ba couple o bolingo se sila nango Seigneur ezong sa su bolingo kati na bango ezong sa su bolingo ba couple o baza su na ba côté kolo et à travers message oyo ezong sa bon moko kati na ba couple nyonso papa o ba kolanda message o Seigneur salete message o papa ekende etambola ti na ba couple oyo yoza na posa o restaurer papa ba yoka message o pe batia yango na misala papa po ete ba mona kwa na kati na couple na bango na beleli o papa o nyonso ko détruire message o na telemele na kombo na Yesu Masiya oyo ko déranger nga na temps o na kombo na Yesu Masiya ezala nile sans effet pe na nguya na Molimo Santu na bonde bona kombo tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu amen. Bandeko na nga eloko na ena loba likambo oyo nga nazolobela message oyo nga na opesa lelo révélation oyo Nzambe a révéla kanga yango ezalaka na 2019 ezalaka na 2019 nde Nzambe apesa nga révélation oyo onena loba ya ba ange mibale balalaka na mbeto ya libala ezalaki na 2019 bandeko na ngai. Mais parmi ba révélation oyo nga na zwa ya makasi ona loba ke ifo na loba wana pe ezaka moko ya ba révélation na bandeko na nga ezaka moko ya ba révélation oyo ifo na loba mais nga moko kana kibomoto na nga na loba nga na loba ya mamba bon na YouTube te na loba ya mamba ya libala banini na YouTube te mais devant batu boy na loba kana nga yango na ko loba ngo devant batu to fani bo na zo expliquer batu pa muto en tout cas na lobaka na mona keza bien po batu ba yeba ngo pe eko sauver ba couple ebele na yebaka mais ya ko loba na YouTube Nzamba zo mona nga na tika koza na idée te ke na tion pa mi makambo na lisa makambo na loba na YouTube na tika koza na idée na ngote mais Nzambe na biso lokwa aza Nzambe ayebi tala ndenga bimise nga mukolo wana tala ndenga bimisela kinga yango mukolo wana bandeko na bangi Nzambe ezalaki atate na mutuna ngake na loba yango le ya wana nazoloba makambo susu na ndenge na eko kota na suka so bolandi bien kota suka mbamona koti yango donc yona ebisaka bino moko na ko bongisa makambo na koloba na video mais leo banjolo ba seni mususu o eleka ba témoignage mususu o eleka ezoyela yo likambo bope eyeli omba mope obanjo betango oyeli ompe mba mope obanjo betango ozomona donc isa Saint-Esprit muto a dirigeaka nga nde na sala ka ba message o donc yango na Saint-Esprit muto asala kike na bimisa yango dole na bimisi yango mbamoki bomoto esali ke ona lobake ya YouTube te ona lobake na koloba na YouTube te kibomoto esali siko na bunda kikati na ngana eko comprendre ke bato bi ba ozapeka na bezo lokwa sina bimisi na loba ozomona na raisonna ki kutu te ke eza nango video na ko effacer nga mona bi na lobi bobo na raisonna ki te eza Nzambe donc na eko comprendre na bangi Nzambe na lobi ke tika nga na loba na nga
pona bande comme sou batindenga ba audio mama Deline et soki eza pona ko oyebi ke ko sauver ba couple et ko sauver bato pona ni okende ko bomba ba ange kutu yo mozo ba ange kutu ba yebisu yango. Pourquoi yo komona ngo tabou? Soki eza tabou, yeba ba code ni yo kolobela wana façon ni yo kolobela to amikolo to ko comprendre pour et sauver ba couple bato. Ozomona ndeko mona yebisi etali ezaki bo abi oh mema kamuka tabou na ngona kanti kuti eza soki ndenge nini to seki wana donc ezaka Saint-Esprit mutasala makambo na ndenge na ye ayebi ke le na koloba yango eko sauver ba couple belé o eza na ba problème ba couple belé pe o ezolinga ekende na ezokende na ba divorce monguna satana alinga kota divorce na couple wana lenga na kopesa message o eko sauver vraiment ba couple wana vraiment et puis soué na nga yango na bondeli bongo nga moko na loba na koloba on a mis sur la toute po nga na za muta na linga ba koloba biloko wana te eza mamso zo monake nga pona na monaka ata na sala elobo na monaka ata bozo mona tozo mona eza comportement na biso ba Congo to eyela biso petit biso to komi boye makambo ba koko na biso ba Congo bazaki to soki respect soki soni so ni na yebi pete ni na obenga ngo mais bangala baza courage papa ona biso mungala penda lobaka olobana ko banga na ita ko loba ngasko na yoka ata musu soni na mutu ta musu ta mutu na television abimsi ba makambo moko boye mwana omuno no yokele bien te na oka mama be makasi mais ok pa mungala ekoleka na ndeko moko mama Deline okritike bangala eza critique eza ndenge ya bato et puis makambo susu mungala lobiango biso to sepia to ba aya mungala ya lobane eza ndenge na bango mais biso makambo susu yo mukongo lobiango ne mukongo azoloba makambo kwa mungala boendeni ozomona c'est ça donc eza na bato mususu oyo eza bango basalela yango eza bango bato basalela yango pete eza bango te ozomona eza te ko na critiquer bangala ni mutu mwa komaki na vraiment en tout cas nzambe ka yebi l'essentiel nzamba yebi so na critiquer to na critiquer te naza kuna te donc elo na ina loba ke Saint-Esprit a permettre que na loba yango po ba audio na zui non ngamona tel ba audio nyo satana sali audio na tindel batu eko panzana na ngo kaka batu pe ba oyo ko ba mona pe ka ngongo ka ya mama Deline mutu pe ka lobi yango mama Deline mais batu mso bazali na WhatsApp tam susu mutu moko ko zonte na lobi lokola nzambe Saint-Esprit abimisa ki on na YouTube na koloba ngo pe ka na YouTube comme ça bon mona ke eza nango normal pour nga mope na monde ke eza nango normal babona YouTube nzamba mona bino boza penza ya nzambe nzambe pe alingi te to bomba makambo susu nga na loba makambo susu anga ekoma malgré eza makambo susu na loba te o ezaki na koloba te mais eza makambo susu na sinya na loba yango omona ate koyela nga bitumba mais problème te na lobi kaka donc nayebi ke nzambe azo konte ngai o eza moto ya ngwana lelo oyo un jour nzamba ko tuna nga akotuna makambo susu nzamba otuna biso nango to kamwa nzamba otuna lobi ka Deline message oyo natindaka ba ange ba expliquer yo pourquoi yo loba yango pa ya bato te oyebi ke soko lobaka yango engaki sauver ta mosusu sans couple o bakabwana soki mabala na ekabwana eza po yo lobaka message oyo te so loba message oyo mabala engaki kokufa te donc yango na lobi na tosa nzambe oyo abimisaki yango na miso ya bato na vidéo oyo toleka je crois 2 jours passés en tout cas na tosa na lobango nzambe azala na nga Saint-Esprit azala na nga donc ebandaki ndenge nini ebandaki ndeka toza na biso na bakouple boye outa mosata mosusu oye boye olembi nde mobali ta mosusu alinga simba o boye ate ezela nanu te lobi loo naza fatigué ok lobi susu mobali alinga simba te boye kobare ka te namoni nini te boye obare ti eleki lobi kuna ne ote naza kolemba boye tozela kaka boye ozomona ezokende kolala kolamuka ezui mwa temps sikoso na bi mwa temps wana na yebi vraiment te so ezaki combien de temps na yebi te combien de jours na yebi te combien de semaines na yebi te ezwaki mwa temps par rapport d'habitude ozomona
makambo on oloba bo comprendre très bien makambo nga na zoloba. En tout cas bo comprendre yango très bien. Na lingi soko o comprendre bien o tia commentaire ya kitoko ke o tia soki likambo nga so na expliquer yango bien mutu moko apesi commentaire moko wana o eza o epesi et pourtant na expliquer yango esala nga passe mais comment mutu a comprendre te mam na lobi donc na lobi ke ezwaki moi temps par rapport d'habitude ezwaki temps. Ok, mbala moko ndenge ezwaki temps bon par rapport d'habitude ale mukolo mususu nde l'air après mukolo mususu boye ko remarquer que éjaculation précoce mobala ka moi bi ndeni na komi na éjaculation précoce ndeni na komi nango boye pour problème ni nango boye nga nazalaka boye te pourquoi euti wapi problème te nzamba kosunga kaka tobondela nzamba kosunga kaka. Ok, pa bon siko éjaculation précoce boye ndenge nini ok problème ya nango te nga mpe naomona nga surtout nga kutu ebandaki kolobela nga eloko te mais nazo sentir ke mobali abandaki kosinquiéter vraiment makasi azali kosinquiéter makasi vraiment ndini nakomi boye problème ni eloko nini nale eloko nini nango oyo esali nga boye vraiment oyo na comprendre eloko moko te nga nazalaka boye te ozomona nga naoki mpe nga biti kaka nzamba osunga na ye esala nango eloko te nzamba osunga biti eza bien te boye donc wana nasi bo comprendre ebandeli ya makambo nde yango wana funa banda na biso na ebandeli nzambe batandeli te biso boyoka ko bandeli ti ndenge yaki osuka ebanda ebongo ala après sikoyo mokolo mosusu nde na ndoto na bandi kolota ndoto wana ezalaki ndenge nini avant namona ba ange wana ndoto wana ezalaki nazolota ezalaki lokola babenga yango nini ndeti ruska oyo toanda oyoka na ngolana camion moko boye ezalaki mwa monene ezokanga bato na balabala ndeti couvre-feu balingi te bato bazala na libanda soki bakuti mutu libanda ezala mwasi ezala mobali bazwi oyo bakei nao ezala mwana ndoto na nga ezala mwasi ezala mobali bazwi oyo bakei nao nde sikoyo ngai nazalaki na libanda le nazalaki na libanda boye namona boye pour camion papa dija te na porte ya ndako nga na libanda mbamuna camion ye mbamoko nga na koti place moko na batami nebisi papa dikuta na ndako camion ezoya pour nga na batami po toyebaki dayaki camion ezokangaka bato ezokende na bato so esiko bakei na bato baoke eboma bato so bazwi oyo bakei na oyo bakeboma yo donc ezalaki bongo na ndoto na nga donc tozokimakima camion nayebi te so nabimilaki libanda nini nde papa dija temi na porte atala ngamba mona azoya mpona kokota na ndako nde camion eyengana bi camion na batami ale papa dija akoti na ndako leka akoti na ndako nga nafandi kimia ti nazozela ti camion na ekende bongo nabima esika na batamaki bato mpe baluki ngai bamonaki ngai te oyo bazalaki na camion na ale bakoti na camion bakei lesiko bakei wana nga natikali kimia na santi mpenza ke batiki kuma mouvement ya camion eza te nde naye kobima le nabimi boye nakoti siko na ndako nakota na ndako boye namoni papa Didier aza te me bato mibale balali na mbetu na biso kana bi donc ndako mpe nde namoneke ezolakisa ndako te elakisaka lokwa studio mo boye mbetu ka ayalaki wana lesiko nakoti na ndako nga na bi bato mibale balali na mbetu na biso boye likambo ni bato balali na mbetu na biso likambo ni bato balali bino boya banani obola boye kolala na mbetu na biso boye elingi elakisa nini wapi papa Didier mbamo bango balobi mobali na yo alandi yo nga na bi alandi nga wapi yi mutu amonaki nga na batami alandi nga boye ndenge nini nde siko na ndulu boza banani boye kolala biso na mbetu nde mbamoko bachange balakisi image ya ba ange omoni elo mosusu na loba okola zata mosusu olali ofongoli misu omoni mutu mwa atemi liboso nozo comprendre te nani ayebisi yo makambo
lero oyebi biso makambo otale boye ale po aconfirme que aza ange après nde akomi forme mpena nde tomona baange bazala na mapapu na bango na nsima maboko liboso boye bakomi bongo bachange bakomi na peau céleste. Donc bakongo mpe bamu bachange ngabi boza baange na se mpe boza baange bamu bayebisi nga kasi mobali na yo aza te abimi toyoki eke alobi alandi yo ngabi akolanda nga wapi ndemba moko namonaka papa Didi aye akoti lera akoti yana na pema nyonso akoti lera amoni ngai yambi ngabi ade nakanisaki bakena o nakanisaki bakena yo ngabi utu lalukela nga wapi nga moto omonaki nga bien nazoya na batamaki na biso batama nga mpe na batama ya bite adele nga bato camion na lere ekei na bimi boye namoni oyo oza te le camion ekei na bimi boye namoni oyo oza te nakanisaki oyo babwaki yo na kati ya camion yo nalandaki bato ya camion nalandi bango vraiment ngabi bange bakanga yo bo pourquoi bakangi yo te bange bakanga yo bango bato bazokanga bato bongo bazokutia bato na camion mpo bakeboma bango pourquoi risque makasi boyoki kolanda ngai abite ya de nalobaki so baboma ngai bakeboma ngai na yo nalandi bango abi ade makambo nasali bato wana nakangami na bango nakangi camion na bango abi bokoleka te nakangi camion na bango nde bango babi nini problème no nini osala biso tube abi bokopesa nga mwasi na nga bozwi ti bango babi te mwasi no tozwi te abi na ade na ndimaki te nasaki bango bongo so bakanga batanga peka na camion na comme ça nde tokende bamemaka na yo mpona mona place bake na yo so bakeboma biso mbale babomaka biso mba yango moni na signaki bongo biti kosalaka bongo te bange bakango mpe okufi ata so bakanga nga yo falo tikala boye nde mbala moko alobi suka nango bazaki oblige ya kolongola bashi wana batiaki likolo ya camion wana ponga na tala bia de bakangi basebele na mibale ebele balalisi bonka lokola ba mbisi na kati ya camion wana na mawa abia de na okili bango mawa mena luki yo place wana na moni yo ozate babisingo moni mwasi no aza ate siko ozonga bonga na bi boponi bakangi na bana mibale bi oui bakangi na bana mibale nga bon bakangi yo tende nya bien éviter pourquoi bakangi nga ite nga na bien tout cas vraiment basima kosala aboye te nga na bisi tala na mbetu na biso ozomona bato te kuna banani bazana atala bien ozomona te ya de baange nga na bi baange mibali baza awa na mbetu na biso bamosi ko baange yango balalaki moko kote ya coin ebandeli moko kote ya coin ya mire moko baange yango babi na biso problème te bino place na bino ezalaka na katikati bino place temino ezala na katikati biso tolalaka na mire ngabi bolalaka na mire boye ndenge nini nde alobi ke biso tozalaka awa banda mokolo oyo bopesa mbongo libala banda mokolo oyo bobalana bopesa mbongo libala nde nzambe atinda biso toya kofanda awa na mbetu na bino abi biso toza baange oyo toprotegeaka kaka libala abi toza baange oyo toprotegeaka kaka libala babalani oyo babalani légalement nde nzambe mokolo kaka babalanaka légalement na nde nzambe atindaka biso po toya tozala na bango elongo na mbetu place na biso ezalaka kaka awa nga na bia bon do banda kalo tobala na bino bozala na biso babi tozala na biso banda ekoloba oyo soki alobi oyo so ope alobi d'habitude okute na de ange au moins bazoloba oyo alobi banda ekoloba ndenge wana nde tokoti mpe na papa Didi tolali na katikati wana nga nalali pembeni na moko ye palali pembeni na moko tolali na katikati tozosolola na bango le tozosolola na bango ngam na banda vraiment kosolola mingi na bango nde tozosolola na nde na ndutu na bango bino mpe bozala na sosepela na mapapu na bango do bazali vraiment kosepela na bango kitoko mbamonga na bi en tout cas mbango bayebisinga babi yo ndenge oza wana omoni mobali na yo oyoki lisolo alobi alandi okuna ke riske liwa mpo na yo angabi moye te ariske bino bozalaki awa efai bopekisa ye akende te bakokai kokange kuna kufa bi te bango babi biso toprotegeaka kaka mariage toprotegeaka eloko mosusu te bandeko na nga ange na ange
o nzambe atiaka kati na moto aza na mosala ne oyo asalaka mosala oyo ange wana asalaka soki likambo mosusu eyeli oyo aye te akosimba te donc ye oyo ye ayeli kaka yango wana na vivant na mwa baexpérience ebele ya makambo ba ange nde sikoyo bango balobi ke biso toza bato oyo toprotegeaka kaka libala donc tokokaki kokanga ye te koki ete danger yali te tokokaki kokanga ye te wana eza mosala na biso te biso to limite na biso eza kaka na mbetu nga na bia bon na sepe mpe ezalaki bien mbamo bayebisi nga wana toza kaka kolala na ba ange tosalonge na mbetu tosolola mbamo bayebisi nga balobi mais yo Adeline mobali mpenza oyo alingi yo makasi boye mobali oyo alingi yo makasi boye mpona nini soki azosenga yo nzoto yo ozoboya mpona nini soki azosenga yo nzoto yo ozoboya nga na bi te na boya te balobi na nga wi ezalaka mikolo euti oleka babi mikolo euti oleka ozalaki kaka koloba na lembi tobanda omona ozalaki oloba kaka na lembi lobi mais eza bien te abi eza bien te alobi omoni ndenge eza wana tika na explique babi tika to explique makambo ndenge ezalaka le balobi bongo bazobetelanga lisolo babetelanga ndenge ezalaka me nazomona pe ondie na vision bandi komona siko na vision na naomona ezalaki bayebisinga babi biso soki babi nanga boye babi botanga bible elobi ke mwasi na mobali so babalani bakomi mutu moko nga na bi toyebi ke mwasi na mobali so babalani bakomi mutu moko nde balobi na ngai ke mwasi na mobali bakoma mutu moko te soki babalani abile bazobalana wana mwasi na mobali babalani bakoma mutu moko le basangisi nzoto abile basangisi nzoto nde bakomi mutu moko abi bon abi oui abi kosangisa nzoto le nzambe alobi ke oyo mwasi na mobali bakomi mutu moko elakisi ke lere bosangani nzoto mutu akozala ta babalani na bango bosali mariage ya monene boye mais soki basangisi nzoto te baza mutu moko te wana bango bato bayebisanga babi bakomaka mutu moko le basangisi nzoto nde bakomi mutu moko nga na bia bon bamo balobi na nga yango wana nzambe asepelaka na babalani basanganaka nzoto comprendre mamnolo bakosangana nzoto c'est ça babalani nzambe asepelaka na babalani o babalani basanganaka nzoto abi nzambe asepelaka bongo makasi babi nzambe asepelaka bongo makasi nga na bi ya solo nzambe akoki kosepela bato basanganaka nzoto abi wi nzambe asepelaka bongo makasi mpo ayebi ke yango ezoini bino yango ezokomisa bino bomoko alobi na nga Adeline bato oyo basanganaka nzoto régulièrement mpo libala wana ekufa eza pasi abi mpo libala wana ekufa eza pasi nga bia bon alobi abi soki monguna satana wana no namoni tableau wana te na okoma nango babi nanga soki monguna satana alinga kabula couple anga kabula libala oyo akobanda nanu na kolongola bango na kosangana nzoto akobanda na kolongola bango kosangana nzoto akozwa posa alongoli kati na moko leka alongola posa wana alembala moko pe ekei nango bongo ti libala wana ekendaka suka na kokufa deja le bosali mikolo ebele bosangana su nzoto te alobi bozozala su bomoko te bozala su bomoko te nde yango wana ememaka divorce moko bandi kolakisa nga ndeti naomona lokola tableau moko boye filme balakisi nga naomona ndeti na filme balobi na nga tala couple o namoni couple mibale balali mwasi na mobali na katikati bakanga namoni même ba ange o naza na bango o toza na bango namoni même ba ange wana pe balali na couple wana le balali bongo nde sikoyo ba ange o nazalaki na bango bandi koexplike nga babi ozomona ndenge ezala mwasi na mobali bakangami
abi yango ezolakisa ke baza mutu moko biso toza pembeni tozalaka na esengo epuis nzambe asepelaka le mwasi na mobali bazokangana boye abi ezalaka bien makasi sikoyo lere ekomi mwasi sikoyo to mobali bazosangana su nzoto te bazosangana su nzoto te ale omoni bakomi kopusana nde siko nakomi komona mwasi na mobali wana oyo bazalaki akokangama baange balali na coin mwasi na mobali bakomi kopusana bango babitala nde bazoloba ezalaki eloko moko ezobima lokola nete nde na oloba do bango bazoloba kuna na omona kaka scène ezosalama nde namoni couple wana bazokabwana bazopusana espace ezokota baopusana nde bakomi na coin oyo apusani pembe na ange oyo apusani pembe na ange alobi omoni makambo toomona na bacouple mpo na nini lokola bazokosangana su nzoto te lokola bazosangana su nzoto te yango wana esali ke mobali akomi kote na nga mwasi akomi kote na ye kote ya ange wana mosusu sikoyo espace etikali na katikati sikoyo le bango bazopusana biso toza susu na espace te na mbetu wana kopusana nazomona peke oyo kuna tellement apusani mingi ange aza su na place te pour ange akwei alongwe oyo mpe apusani mingi ange akwei alongwe batikali kaka mwasi na mobali oyo alali na coin espace na katikati ala espace ya na katikati namoni esprit moko boye eye ekoti wana na kati seni wana esukaki wana esprit moko ekoti na kati na bango wana nde sikoyo baexplike nga boye balobi omoni plus ke mwasi na mobali bazosangana su nzoto te esika esalaka ke bazokabwana bazozala su bomoko te bazopusana bazotika espace na katikati tile bazopusana biso tolalaka na bacoin ale bakoma na coin biso toza su na espace te donc couple oyo basangana su nzoto te biso tozala su wana te mpo ezopusana espace wana oyo ezotikala yango nzambe alingaka mwasi na mobali basanganaka nzoto mpo yango nde ezosala bango bazala moko bolimbisi abi po yango nde ezosala bango bazala moko bango mibale mwasi na mobali abi biso tozalaka na esengo na bacouple bongo bacouple ebele oyo tobatelaka tolongwe toza lisusu wana te mpo balingi su kosangana nzoto te balobi bongo babi balingi su kosangana nzoto te yango wana biso tokweya na biso toza su na espace te wana ali na kati wana moto ayaka kolala wana ange ya satan donc démon donc oyo akitaki wana na kati donc azalaki mwindu rapport na baoyo bazalaki nanga bazalaki pembe pande kaka omona baange oyo wana sikoyo ange sikoyo ya mwindu sikoyo ya démon akiti alali na katikati na bango abi ndenge démon soki sekasi biso si tolongwe wana démon ya koti na katikati wana libala wana erumela te ekufi nde seni wana ekatanaki place wana nde tokontinue siko kozwa na bango bongo na biya solo ezalaka boye abi wi yango wana nzambe alingaka bato basanganaka nzoto mingi po yango mute esalaka ke empêche monguna satana akota te na katikati ya mbeto ya libala mpona kokabola bato donc espace wana nde yango monguna akotaka alobi na nga ndenge wana nga na bi en tout cas vraiment bino mpe baange mpenza bozosola nanga makambo ya boye vraiment ya kosangana nzoto babi wi mpo biso toyaka kaka tosiveyaka kaka bino mpo ezalake ezanga te bozala bozalaka bomoko wana na mbeto ya libala vraiment en tout cas nzambe alinga mbeto ya libala ezala protege yango wana atinda biso tozala wana mais biso tomoni yo vraiment nde bomba monde baexplike ngana na kamo inga bien en tout cas biso toyebi te makambo boye ngana omona kiza na mo normal nde mbamoka ekoyebisa nga bia Adeline buzu eskamwisaki nga bandi koyebisa nga bia Adeline buzu loba tozoyoka bino ke éjaculation précoce batangaki mpe na kombo wana
Pour na kombo msuna ebite so eza monokoni na kombo ni. Batanga epena babi bozolo baka a éjaculation précoce mobali no akomi na éjaculation précoce na bosani siko ya bande koloba nanga abia de est-ce que singa funa mélanine no tangawisi oto eloko ninga bina yebite ezali pari soki tangawisi do nazaki mutu mona obeta ngo karame e moka pona ko accompagner kana omona azoyokela ngo souci oka ngabi on dit tangawisi on dirait nayebi kutu pete non ebi kutu te ezano so na ke Château Rouge no tuna nano na Château Rouge kuna batanga osi mo basala kuna boyeboy poka na omona siko na comprendre yon akomi na souci nango donc kaka nde ngwana nde ange wana lobi nanga lobi bozo loba likambo ya éjaculation précoce na ndako na bino ngana bi to loba ngo mbamwa lobi bozo luka kutu boluka soki kisi soki tangawisi soki eloko nini abiti aza nango te abi aza na éjaculation précoce te alobi nanga baka oyo éjaculation précoce ekomi na bacouple ebele tozo observe bango bakomi na éjaculation précoce abi nanga oyebi eloko ekozaka ngo ngabi nayebi te eloko ni ekozaka ngo abi eloko ekozaka éjaculation wana ba ange na yebisa bino ba ange baoloba nanga abi nzambe na ba ange pe bakezola na mutu maamba boy nomona ngo tabu vraiment makasi nde bayebisinga babi eloko oyo ekozaka éjaculation précoce epai ya mibali ya libala eza manquement ya kosangana nzoto manquement ya kosangana nzoto yango nde ezokokoze nini bana mibali bakoma mibali ya libala bakoma na éjaculation précoce baza na bango maladi te baza na bango na problème te po tozomona basi ebele babala ye na mbongo nzambe atinda biso to protéger couple wana mais basi wana balingi te so mbala alinga simbe azoboya so mbala alinga simbe azoboya yango sikoyo tan wana ya mulai oyo ezosala wana kaka yango siko mukolo bokoluka bosangana nzoto ekoze sikoyo éjaculation précoce nde esika bokomi kokanisa ke mobala akomi maladi mobala akomi boye akomi na éjaculation précoce alobi eza nango yango te abi na ngati babi na ngake mobali na amela eloko te po aza maladi te besinga bon amela eloko te po aza maladi te abi bakupe ebele ekomi ka bongo waka akoma na éjaculation précoce po nini yo mwasi mutu koze yango babi na nga yo bagangelinga babi yo mutu koze yango yo mutu koze yango liboso koleba bandaki babi yo mutu koze éjaculation précoce na ye ngabinga na cause éjaculation précoce on a sens na ndenge ni nde bando expliquer nga babi pole ya zolinga asimba oyo zoboya ya zolinga simbo oyo zoboya siko tana oyo ezwaki par rapport d'habitude tan wana elekaki ndelo yango siko esalake mukola koluka bosangana ekozala na éjaculation précoce alobi cause nango yangwana cause ya éjaculation précoce yangwana eza na ba couple ebele boluka kisi te pona mobali na amela eloko te bayebisinga amela eloko te po aza maladi te soki azalaki maladi tonga toyebisa eloko nini amela po ayoka bien mais lokola aza maladi te aza na ye na besoin ya komela kisi moko te nde bayebisinga balobi ke éjaculation précoce wana kipe yango te abi kipe yango te bozonga kaka ndenge bozalaki ekosila nango bandeko nanga esalamaki ndenge ba ange na balobaki nanga tongo lere etanile na yebisi papa Didier na yebisi nga na bi tala makamba ange ba expliquer nga tala boy ya solo nde esika sikoyo ndenge ka ba ange na balobaki yango tozongi siko normal ndenge ezalaka tozongi siko normal ndenge ezalaka nde toyekomona pe kaka ewumelaki te elongwe nango pe elongwe nga moko na kamwe nga na bi enayi moko akamwa abi eza nango nde boye nga na bi balobi bongo esalami pe bongo amelaka kisi te eloko moko amelaka eyaki nango pe kokende
eyaki nango mpe kokende esilaki yango mona réseau ngabi te esauve bapapa ebele oyo baza na problème éjaculation précoce na bamama oyo bozoyoka soki papa oyoki video oyo lakisa mama video oyo lakisa mama video oyo nga baange baloba na nga yo moto oza cause ya éjaculation précoce na ye yo moto oza cause nango baloba na nga bo bagangelanga yango wana bamama nyonso bolanda video oyo soki oza na mobali aza na problème éjaculation précoce eza cause nango eza yo bekar wana oyo te na lembi ete na otika yo na lembi boyeboye ekar wana oyo esalaka période moko boye esalaka bongo après le bolingi bozongela ale ekomi siko na éjaculation précoce ale bokomi na no mpe kobaya yango bokomi mpe kobaya yango ale ekotikala ndenge wana me baloba na nga bi bokipe yango te bozonga na bino normal ti yango moko ekobonga nango ozomona ti yango moko ekobonga nango abi po eza nzoto ya mutu lera ameki lelo oboyi ameki lobi oboyi lobi kuna eboyi ti ale après ekopose sikoyo mokolo aluka bosanga na nzoto ekoya avant ale bolekisi su temps ekoya avant bolekisi su abi ekotikalaka bongo mais soki bobeti yango kara bokipe yango tabi na babise biso bayebisi nga kwa bokipe yango te yebisa ye malgré aza na baloba na nga na yebisa mpo bayebi ke eza baesprit na biso ya oyeba te nde babi yebisa ye bokipe yango te ekosila nango ozomona bozala kaka régulièrement donc yango lelo na ngai naloba ke eza te kele nga na opesa conseil ya boye bato bamibali misu baprofite nango ke te nzambe alobaki boye nzambe abaita baange bayebisa ye mama Deli non tout ese nui eloko nyonso fo ezala na limite nango ekoki koleka ndelo te ekoleka ndelo te baange wana te balobaki ko chaque jour to chaque 2 jours to chaque 3 jours to chaque boye te selon ndenge bino boyokanaka selon planning ya couple na bino ozomona selon planning ya couple na bino bamsusu bazala ata mosusu après 2 jours bayoka na bongo bamsusu après 3 jours bayoka na bongo bamsusu après une semaine bayoka na bongo bato mosusu bayebi ke soki nde bakomi na posa bayoka na bongo me ya kozala sikoyo ke po mingi eza presque bapapa ke papa alingi asimba boyo boyo alingi asimba boyo yango nde kokoze éjaculation précoce ozomona yango wana sikoyo wana nde na expliquer clair pona ke oyo baza na problème ya éjaculation précoce wana bobondela pona nzambe bobondela mwasi ayeba ke ye mutu akozaka yango po lere mobali alinga kosimba ye période moko eza se eleka nango période moko bino boyebi te ale tikala ye a partir ya période wana oyo bolekisaka temps molai a partir ya période wana oyo bolekisaka temps molai yango wana nde etikalaka ye ozomona sikoyo misusu ekozalaka eta mosusu mwasi aza na voyage to mobali aza na voyage eza problème te nayebi te so esi boremaka yango ta mosusu mobali aza na voyage mwasi aza na voyage soki bakutani ebokoyi mpe komona yango kosentir yango éjaculation précoce wana mais ezaka po bozalaki mwa distance boye ekozonga nango normal sikoyo biloko mosusu lokola mwasi aza na ye mpe mosika mobali aza mosika na mutu na ye eza te mais lere mwasi oza pembeni wana na mutu na ye ezali ana posa na yo boye epesi te ana posa boye epesi te yango wana nde selon nde mpe na comprendre mpe na mayele mpe bomoto yango wana nde mpe baange wana balobaki ke cause nango ezalaki mpo nga nazalaki koboya na nde kolobaka te lobi boyeboye ozomona eza ndenge wana yango wana kaka nakokaki koexplike bino do nzambe asunga moko na moko yango na ngai na explike na nde balobi ke mabala mingi ekendaka na kokufa avant libala ekufa donc eloko na mongu na satana adetwisaka yango mbetu bakolinga susu kozala bomoko te bakokabwana bakolinga su kosangana nzoto te lere bazolinga su kosangana nzoto te mwasi azokoma mosika mobali azokoma mosika nde baange balongwana na mbetu wana alapres sikoyo badiscussion ebanda kokota po le mongu na satana akoti donc le boza na bino bien bosangana asu nzoto te bozokoma distance esika esa siko mongu na satana akokota le mongu na satana akoti da na katikati na bino esika bakoswana ebandi baincompréhension ebandi
ba makama mabe ebandi nde yangwana esalaka ke libala eke na kokufa selon ba ange ndenge ba expliquaki. En tout cas o nyonso ba expliquaki, je crois que na bosani le côté o ba expliquaki nga yangwana ba msu ba bi mama deni loba na ba ebiso pona ba position o to ni te. En tout cas ba na pona ba position te, ba na pona ba position te, ba lobaki na nga kaka na makami bale o esala ke libale kufa kosangana nzoto soki ezate na mbetu esala ke bango balongwaka nzamba sepelaka nango te soki bato basangana nzoto penda comme d'habitude te nzamba sepelaka nango te. Et puis na ndenge ke eza ke etretaka yango nde absence nango ekozaka éjaculation précoce, absence nango ekozaka yango de l'air ekoza éjaculation précoce yango wana esalaka beaucoup momonaki mobali aza na problème, aza na problème nzoka nde ezalaki nango problème te. Donc yango wana kaka oyo aexplikaki ngai yango wana mpona kolobela baposition ya mbeto. En tout cas baloba na ngai eloko moko te, baloba na ngai yango te, mais eloko oyo ngai nayebi ke déjà biso sodomi tosala yango te. Sodomi eza mabe, ndeko mwasi ndeko mobali oyo osalaka sodomi eza mabe makasi. Bokoti eloko eza contre nature te, contre nature te na mbeto na bino ya libala. Minoko na biso eza po ete ya sango malamu po ebondela e adore nzambe tosuye yango te, tosuye yango te. Donc ndenge biso tolobela ke nzambe alingi eloko ndenge asala naturellement ezala naturellement. Ozomona eza te ke yo mwasi osuyaka monoko na ona si bo comprendre to yo mobali osuyaka monoko na wana peza contre nature. Ba ange baloba na ngango te, mais nayebi ke eza mabe, nayebi ke eza mabe, nayebi ke eza mabe. Et puis sodomi eza mabe sodomi. Donc eza mabe vraiment makasi. Donc côté nde ba position en tout cas naza na révélation nango te, côté ba position na révélation nango te, mais le conseil na opesa na bandeko nyonso biso to abanyama te, toza bato doki makambo nyonso o biso tosalaka fo elekelaka na bonzambe, fo elekelaka na bonzambe. Eza na ba position mosusu eza na ba livre bakama suta biso toyebi déjà ke film ya pornographie eza mabe makasi. Tokoki kozala inspiré na film ya pornographie te biso bana nzambe. Tokoki kozala inspiré na ba livre ya bakama suta te. Ozomona tokoki kozala inspiré na ngo te. Po bango ba position nyonso bazo créer na eza mabe makasi, eza mabe. Biso tozana selon nga, biso tozana bana nzambe, makambu nyonso o biso tosala ke eza na bonzambe. Ozomona eza na bonzambe. Nayebi te Bible soki elobela position ni na Bible, en tout cas nayebi te ke Bible e précisa penda position boye te, Bible précisa te, mais na biso na bonzambe toyeba ke tosala eloko nyonso ezala propre. Ozomona tosala eloko nyonso propre, toza banyama te, toza bato. Ozomona toza banyama te, toza bato. Donc mais to éviter o eza contre nature, to éviter vraiment o eza contre nature, ko éviter pe kozwa ba position ya bakamasuta nete so bakamasuta so ngi na. Donc les livre mo bo ba destina ba position kozwa ba inspiration kuna te po eza bilo mo démoniaque. Ozomona de bino na bino moka selon couple na bino ndenge boyebeli ndenge bozalelaka na bino nde boyebi ke o pe ato sala bo eza contre nature te, o to sala bo eza contre nature te. Ozomona en toi ba ange ba reprochanga na eloko te, côté opposition bo ba reprochanga na eloko te. Na yebi te jusque là en tout cas ba reprochanga na eloko te, eloko moko te. Donc yango kaka na ngaki na yebisa bino. Et puis toza bato soki mwasi eza na mibali misusu nazwa problème wana ndeko mo abenganga bi mobali na ye alingaka chaque jour nga na beza normal te. Muto nzamba sala normal, mobali o nzamba sala normal bolimbisi. Mutu oyo nzamba sala normal mona mobali jamais chaque jour. Ozomona soki mobali aza bongo chaque jour ou bien après journée manko boye yo tiaka ina prière. Ozomona c'est na prière lobaki nzambe oyo eza normal te,
eloko nyonso na mokili eleka te oyo anga na moni ekomi koleka tia na prière so pe mobali oremake mwasi pe aza bongo tia na prière surtout basi mingi oyo basirene nazoyebisa bino non basi ya basirene balingi nzoto basi ya basirene soki oza na basi so omoni mwasi no alingi nzoto makasi keba tia na prière basi ya basirene balingi nzoto makasi ok biso basi eza normal okofanda pe tamulai pe elobelo eloko te me na mibali te na mibali eza normal na mibali eza normal ozomona sikoyo yo mwasi ifo eza na basi mosusu baza na posa esila par rapport temps mosusu papa asalaka erreur mo boye ayokaki abimaka na mwasi moko boyeboye ezalaka pe bongo eza normal ekoti ono motu osala erreur luka olimbisa opardonne bibebi soko opardonne luka obosana limbisa papa zongisa bolingo nde bozalaki kala nzambe akofuta o bandeko na nga soko olimbisi mutu oyo asalaki o mabe na libala olimbisi mobali oyo abala o na mbongo na mabe moko asalaki to akenda kobima na mwasi moko akenda kuta bota libanda soko olimbisi bandeko nazoyebisa bino verite nzambe afuta o bakouronne mosusu bato bazwa na royaume de cieux basutuka ke topesi couronne po meritaki esika basi mosusu baboya mabala me yo boyaki te osipotaki olimbisa ye mobali no pe ntina motema obosanaki ozongisaki mbeto ya libala ndenge ezalaki ozomona eza ndenge wana epuis par rapport ya kosala temps ebele ou bien nini eza par rapport ya ndenge bozalelaka eza na bato mosusu temps mosusu ezalaka une fois na semaine so une fois na semaine ana pe bozosala yango te une fois par semaine yango ezoleka ozomona yango wana ekoprovoke éjaculation précoce moko bolinga bosangana ozomona eza na bato mosusu temps mosusu ezalaka 2 fois na semaine sikoyo na 2 fois na semaine wana ezosama su 2 fois na semaine te eza mosusu 2 fois na semaine te ekomi siko kolekisa temps mosusu 4 semaines 2 fois na semaine te komolekisa temps mosusu 2 semaines boyeboye nde esika ekoki koprovoke mpe éjaculation précoce donc yo oyo oza na oyo omoni ke obandi kosentir éjaculation précoce luka nanu otala ke eske mikolo na mama ezozala ndenge nini po balobi na nga la cause nango yango wana balobi na nga ndenge wana babi cause nango la majorité ya mabala oyo biso tosiveraka cause mibali bakomi na éjaculation précoce mpona basi babiso totalaka kaka boye tozotala kaka ozomona donc moye mpe basola na bato eza te nga lokwa nzambe asala ngolu mo baange yango babatela ngai mona sola na bango donc eza kaka ngolu me naye kocomprendre ngo sikoyo ke ezalaki kaka bapesa message wana mpona nga moko te mpona kaka couple na nga moko te ozomona bayebisi nga Deline oyebi makambo oyo osalaki ndenge obandaki koboya nde obandaki koboya sikoyo suka nango sikoyo mobali akomi na éjaculation précoce ala presque olingi esala nde nini le bokomi konégligent bokomi konégligent yango ale biso tobolingi bobanda kopusana na point kote na biso le topusana na point boye espèce yana na kati demo akota wana mpe bokomi na compression boye pa libala eke na kokabwana abi demo soki akoti na kati ya libala eza très dangereux sikoyo akotaka sikoyo soki biso tolongwe donc oyo ndenge na partage na bino yango wana nini su na opesa conseil awa nini su na opesa bino conseil boza na kanisa na pe no su conseil nini oyokana eza bien na couple mosusu basala pe planning nango tala ya motuya na ina bosana oh Saint-Esprit merci elo na ina loba su na ba couple na bandeko basi ndeko mbali soko za na ba prière éviter yango so za na ba prière no ebike na za ba prière na nga en tout cas nzamba yebike za à cause de prière mais il faut moi na mbali boyoka na moi sokoti ba prière oyebike nde na za ba prière boye oyebisi mobali ke ngana na ba prière en tout cas ba papa bo supporter wana kutuko ata prière yango eza ya 1 mois ata ya 1 mois nzamba ko sunga kaka osali okoti prière ndeti ya 1 mois ndeti bato mosusu basala ba jeune ba 1 mois boye akoti jeune na 1 mois lingi peza za na présence nzambe makasi wana
et ça le lote mais après gêne wana faut koyeba ke nzoto eza nzoto après gêne wana soko remarquer éjaculation précoce pa papa bomi tungisama te eza problème te eza problème sérieux te ekosila na ole bozonga na bino normal kutu eza kutu maladi oyo bokoki kotraite botraitango kaka na nzela kosanga na nzoto ozomona botraitango na nzela kosanga na nzoto kaka le pa ebongi nango ozomona ebongi nango donc vraiment yango na ndenge naloba so oza na bapriere na yo éviter yango mais soki mobali aza païen je crois que bible elobi biloko yango elinga sikombelenge na bimisa verset biblique donc soki mwasi oza na bapriere osengi mobali aboyi ke ye aboyi ke alingi na ye te koforce te po bible moto elobi yango wana bible moto elobi yango koforce te mais eza kaka bien te po lere oprive biloko ya kolia toprivaka biloko oyo eza bien mpona ozo se prive na eloko oyo olingaka disons na eloko oyo ya bien ose prive nango et puis eza eloko moko lere donc noko expliquer te eloko ezanga na kati donc problème eza kake soki oza na temps ya bapriere fo bolingaka koevite kosanga na nzoto vraiment makasi kolinga koevite yango po eza moko ya moi un peu distraction ezokoto na distraction saki je na 3 jours premier jour moi spiritualité matin bobo donc moi nini bon nayebi te koma mais eza vraiment na révélation na te mais par rapport à constant na sala soki oza na ba gêne na eke bozo sanga na pe nzoto o senti penda présence de Saint-Esprit makasi penda te po o se privé penda totalement te là o se privé na biloko olia se privé pe na bawana ozomona o tondisama o mipesa mobimba na gêne na vraiment o pesa na mobimba na gêne eza moko mais eza pe problème te soki mobali alingi na ete mobali alingi na ete te nga na lingi te gêne no ya une semaine mobimba ebele boye et puis lo suna oloba soki eza gêne ba 1 mois pe mo pe faut ka papa nde muta pesa nzela mais soki apesi nzela te kosala ngo te pardon ko privé mobali te nasi bo comprendre ko privé mobali te pendant 1 mois na ba prière pendant 1 mois eleke bele makasi oya kota démon na ndako ozomona oya kota démon na mbeto ya libala yo mokanisi eza normal allez soki te wuti na mpa papa bona ebite mais pona ngaka foko za ma Saint-Esprit asunga bato vraiment ba jeune temps so ya une semaine ça va osali jeune à une semaine osengi pe papa bible lobi avant je crois ezoyelanga na bible bi avant kota mabondeli na wana osengi papa oyebisi papa nga na okota mabondeli na lingi te pendant une semaine otouche nga papa soka lobi oui na yoki ça va oui na yoki ça va mais soki papa lobi non le ozosala programme no ya jeune na yo longola wana po le osala priere ya jeune tolobaka nzambe na se privé na biloko ya kolia na kosanga na nzoto na se privé na télévision na se privé na WhatsApp na se privé na nini ozomona ebongo mais wana siko kotia te po osala na yango po oza na choix te ozomona osala na yango po oza na choix te et puis so osisi il faut koza eloko moto na yebisa bino il faut aux habitudes à te wana oloba nzambe yanga susu bato baya tuna mama deni te tika na loba ok ndeti na sens ke nga konsa ona selonga konsa na sala soko za obondeli ndeti obondeli après soko sangani nzoto soko silisi fuka mabondela lisusu ata quelques minutes bondela lisusu quelques minutes vraiment ozomona bondela susu moi quelques minutes et ça la bien makasi ke aussi so lembi olali ka bongo vraiment mona ngo et ça la ke moi déjà na yebisa bino so iso bondeli ko sala lo mususu te sala ma nyonso avant bondela eza pasi po bo koka makamba boye mais problème te toleka ngo kaka nzambe kaka asunga eza bon eza peut-être na mutu mususu te eza lokwa babiso oyo ke fozwa ba révélation mo uta panza mo ebite butu wana nzamba akolakisa makambo nini do yango wana esala ke na ninga penda kale na sisi kosambela
doki na sala eloko mosusu te nasola makambo mosusu te nalala mbala moko ozomona ata soki osambelaki na olia olalaki lea osangani nzoto sambela lisusu ozomona sambela lisusu ale après olali nao je crois que wana eza te ke balobai nanga mais konsaka nga mona sala kaka na ndenge tozalaka boye inédité ekoki presque ndenge koka to yango wana je crois nyonso nalobi esunga bino kama mbona kime yango ka kosangana nzoto omonisa nango bien namona nango normal nzambe amona moko na moko amosala mona moko na moko naosala video mosusu na explike baquestion moko eza kuna na explike yango na video oyo naosala prochainement nzambe amona bino moko na moko bopartage video nzambe amona ekosunga bacouple mingi oyo lelo oyo banégligea na bango rapport sexuel eza na bacouple ebele bandeko na nga baange balobaki ngakendala na bandaka bato na kontrole na bango oyo nakende koverifie bazwandeni me baange babena bacouple ebele bozomona bango boye bazotambola na mbeto eza lisuta baza su moko te baza su moko te eloko esalaka bato bazala mutu moko eza kosangana nzoto baange balobai bacouple ebele yango mpe nalobi do bacouple ebele tomona na mokili oyo na mbetu basangana na bango su nzoto te basangana na bango su te nzoto te batikaka mwasi na mobali boye sikoyo mobali mpe lokola si emesana nango ye alongola ngo mpe na mutu esala mpe éjaculation précoce papa baya na ye mpe alongola akoma ovivre na ye ka bongo eza bien te en tout cas surtout bamama fo kobongisa bamama fo kobongisa vraiment baange bagangelaki nga mpe bayebisaki nga ke basi ebele en tout cas bapesaki ka foti na basi babi basi ebele bazoboya mobali alinga osimba boyi mobali alinga asimba eboyi ti apres mobali lere oluka basangana ale mobali akomi na problème ale abaye mpe ekomi nango ka baéjaculation précoce boye abaye ale esika sikoyo batiki na bango nde esika bakomi ndenge wana baange bayebisenga mpo bango ka baange wana bazali nanga bango ka bazalaka partout bango kaka bazala na mabala nyonso ozomona mpo bayebisaki nga ke mabale bambeto mabale ebele ezokufa mpona ndenge wana ozomona donc vraiment nzambe asunga bacouple vraiment le boyoka message oyo nzambe asunga bino nzambe alingi boyoka peut-être ayebi ke kosauve bacouple ebele yango nazobonda na komba tata mwana mpe ya molimo santu nzambe asunga bino bacouple nyonso bozokende na badivorce nzambe arestaure bacouple na bino ndeko mwasi ndeko mobali obala mwasi na opesa ndoto opesa biloko nyonso otikala na nyongo te luka bobongisa ndeko mwasi surtout basi badekute mibali so epoani nazoyeba te mobali olingaki sala effort ozongisa bolingo wana ndenge ezalaki sala effort ekozonga nango vraiment bozonga mpe nde bozalaki plus ke kutu nde bozalaki ozomona plus ke kutu ndenge bozalaki po na bolingo nzambe tana kokota somamina donc nzambe asunga bino bolingo ezonga arestaure bacouple ebele dosue nange ezaki video oyo nga na signe oyo nga mamna ndo omonaki eza tabu na beton mais sikoyo nazwi kimia saint esprit mpe ya kimia namoni on sikoyo normal namoni onkende kooloba na nga elo mwa mabe ezana na kati te do omoni nalobi na nga do nzambe amona bino vraiment nazopartage video mosusu akala mingi te botalo oyo bopartage yango esauve bacouple ebele nzambe azala na moko tobondela ensemble nzambe papa na biso na lola mozali kope na sekolo esumasi ya papa topamboli yo tokumisi yo papa tonetoli yo papa na osi koloba katikati na video o papa kolo nayebi ete ezalaki ngai te nalobi katikati na video o nayebi ete ezalaki yo moto olobi kati na video o papa po ete ezalaki na volonté na ngai te papa ezalaki nde na volonté na yo kolo esumasi ezalaki na volonté na yo molimo santo po ete yo nde osali ete ebima ngai katikati na monoko na nga mpe opesi nga makasi
ya kozala na caméra po ete nasala yango papa lokola eza yo moto permettre yango naloba yango kolo lokola esali te yo nde moto olobi yango papa tika ete moto nyonso akolanda video o Seigneur o nyonso akolanda video o papa bacouple oyo ezokende na kodivorce oyo bazokende na divorce papa kolo sala salaka à travers video oyo bacouple ezala restauré kolo sala à travers video oyo bacouple ezonga bazonga na bolingo na bango oyo bazalaki nango ya kala papa bazongana na bomoko Seigneur mbeto na bango libala oyo baange balongwaki papa baange balongwaki na mbeto ya libala kolo demonde ya fandi katikati na bango alali na katikati ya mbeto ya libala Seigneur na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu ba demon balongwa na bambeto ya bato babalani ba demon balongwa na kombo na Yesu Masiya o nyonso azolanda video o demon nyonso o aza kofanda na kati ya mbetu na yo demon nyonso aza o akotaki o alalela bino na katikati ya mbetu na kombo na Yesu Masiya nazobenga na demona nazobenga na abima libere bino ba ange o babatelaka couple o babalanaki bazonga na mbetu na bino bazonga bozonga na bomoko o bozaki na boyokani bomoko bozonga bomoko po ete bobalana légalement ekotikala kaka te na munoko ke baza mutu moko nzamba ba ange balobaki nzambe aloba oyo basangani nzoto nde na kosangana nzoto nde bakomi bomoko nzambe azongisa bino posa o ekimaki nzambe azongisa kati na bacouple nyonso oyo ezolandanga papa kolosembola loboko nzamba mpuntu lendo mona bana na o papa mona bana na o papa o bakomi na ndako mwasi azokoka kosipote su mobali te mobali akoka su kosipote mwasi te mobali azotala na sali ye nini azomona pe eloko asali ete papa kolo sala papa sembola loboko mona bana na yo papa mona bana na yo kobala na eza te ke babala na pona lobi bakabwa na Seigneur mais lelo ekoma nango normal bato babalani légalement na famille lobi bazokende na bango na kokabwa na papa kolo sala besprit nyonso ezoya ya ba divorce katikati na bana na okolo na bengani yango ekende bisika bikauki na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu Molimo na Nzambe sala Saint-Esprit sala Saint-Esprit kutana na ba papa nyonso o baza na problème d'éjaculation précoce Saint-Esprit sala na bango Saint-Esprit sala restaurer ba santé na bango restaurer papa ba ange balobaki na ngete za maladie te papa sala bazonga na bomoko na mwasi na bango bazonga na bomoko na basi na bango papa bazonga na bomoko papa sala na oza Nzambe tobeleli o nzamba mpuntu lendo papa sala tobeleli o kolo Yesu Masiya sala tobeleli o papa Molimo Santu sala na okati na bomo ya bana na o papa bazonga suna esengo papa bazonga suna esengo mokili kamwa bango Seigneur monguna satana yokisa masoni demo o alalaki na mbetu na bango akima amonete aza suna place te na mbetu ya babalani Seigneur oza Nzambe na bomoi papa kolo na bomoi sete nyonso tobondeli na bondeli papa ekome epai na oyamba yango papa lokwa parfum de bon odeur loboko no eza mokuse te papa esala kati na bacouple ezala restauré papa soki yo permetaki ngai kolo na sala yango lelo na video o papa nayebi ete yo yebi pourquoi Seigneur nga na tosika kotosa papa yango nalobi ete naloba po ete na comprendre ke eza yo Saint-Esprit moto olingi naloba yango papa yango na tika ete bacouple ebele ezala restauré à travers vidéo o papa na bondeli bongo na komba tata pe ya mwana pe ya Molimo Santu nde nalobi amen Nzambe azwa lokumu merci bandeko na nga natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya ezala na moko amen